Zemi ezali bongo eloko ya mutuya o esengeli kobatela malamu. Moma oyo unique mpe delika esengaka vigilance spéciale. Esengeli nde koyeba ke mikakatano mosusu eyaka kobebisa esengo nto posa ya kobota. Soki zemi elandami malamu te na ba service médical, ba conséquence ekoki kozala tragique. Mpona bakaya makasi ekoki koprovoke liwa ya mama moboti to ya mwana oyo azali komema makati ya libumu na ye na ntango ya kobota. Monganga Bonheur Tite Kukaboto oyo totunaki likambo oyo ye azali bongo médecin chef de division provinciale de la santé publique apesi biso nombre ya baka ya décès maternel mpe alakisi biso ba initiative ya DPS division na ye mpona ko prévenir likambo oyo awa na kati ya province ya Kasai Oriental. Topesa ye matoi. Tolobiete mpona mobukoto mibale na tuku mibale na mibale ekino na sanza ya Libwa division provinciale ya santé et identifiaki baka ya décès maternel tuku misatu na Motoba. Na niveau ya ba zone de santé stratégie munene oyo etiamaki ezali bongo formation ya ba prestataire. Ezala na niveau ya centre de santé to na hôpital de référence tote ya kabango ndenge nini bakoki ko remplir formulaire oyo ebengani cartographe. Document oyo epesaka basi ya zemi moto ya koyeba makama oyo bakoki kokutana na yango na tango nyonso ya zemi ti na mokolo ya kobota. Nangamo na ye, Dr Celestin Kadima, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, oyo totunaki mpe likambo oyo ya pesi biso bakozo ezali ko favoriser situation oyo atangi bongo ba retard misatu mpe tromine. Topesa ye matoi. On parle du décès maternel lorsque une femme tolobelaka ka ya décès maternel ntango mwasi abungisi bomoi na ye mpe liwa yango ezali na boyokani na zemi kobota to soki esalemi na kati ya poso motoba uta kobota. Bakoze ebele ezali à la base ya situation oyo. Na kati na yango totangi hémorragie oyo esalamaka sima ya kobota, totangi lisusu ba problème ya complication ya hypertension artérielle, ba infection, bosanité, ba complication oyo etali ba avortement. Na oyo etali ba facteur oyo et favorisaka baka ya décès maternel. Biso na santé de reproduction tolobelaka ba retard misato petromine par rapport ya retard ya liboso ezali tango mwasi akendaka na consultation na tante ya mibale ezali retard na kozwa bikateli soki mokakatano ya kolongolo ya nzoto ya mama ekomi kasi pe soki lisalisi ya malamu ekomi na retard. Na oyo etali 4 tro toza na bazemi ya penepene makasi, bazemi ya mingi koleka, zemi oyo ezwamaka na retard mingi, mpe zemi oyo ezwami liboso ya tango. Esengeli koyeba yete na l'hôpital ya référence général Christo Roi oyo ezali na zone ya santé ya Bipemba, mwasi oyo abotaki azwami na esika wana asengi na basi misusu oyo bazali kozela libota balanda consultation prénatale. Banda nazwaki zemi na nga tina suka na yango nazalaki na munganga na ngai oyo nazalaki ko consulter na banda koyebisa ye ndenge nini nazalaki komiyoka pe ye azalaki kosenga nga nalanda sepen mbala na mbala. Toli oyo azalaki kopesa nga epesaki nga elikia pe mpiko. Nasengi na bamama misusu ya zemi balanda sepen kobanda sanza ya liboso ya zemi ti na terme na yango. Soki mpasi ya kobota ekangi yo mama kozela te kende mbangu na l'hôpital ya pene mpona kozwa lisalisi na tango ebongi. Makambi ni nganji nsomba to ababidila yeya nukuchembele chidinachi habwi baminganga bamwambile chakwenza yi. Mibali oyo babala basengeli pe kosalisa basi na bango balanda sepen mpe bakende elongo na bango na bisika ya kolongola ya nzoto mpona kobota malamu na tango ebongi.
tolanda mobali moko tokutaki na maternité Christ Roi. Nasepeli ndenge mwasi na nga abuti bien, nasengi na mibali misusu lokola nga basungaka basi na bango bango mpe balanda sepel pour éviter ba danger possible na tango ya kobota.